Peuple congolais et congolaise. Avant Loba, Bolanda extrême ke ya citoyen Oyo et puis Nina Koloba Mouké. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Bolanda lisusu très bien. Bino bato bofingaka Bolanda très bien. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais, citoyen Chidombo, papa oya botiyo, vina bino mobimba, ou vivre na mbongo ya maréchal, papa no yaki ministre à justice, ministre intérieur, 7 ans comme vice-président et assemblée nationale, ambassadeur, PDG à Erzaï, ndako bovandaka nango, na limité, zandako a maman CC, ya fondation maman Mobutu, après ça qui maman na yo cadeau. Et là, nous yo ko venger et pas ya Mobutu. Pouvoir bazwaka ngo na haine, na rancune. Yo ko venger contre FCC. FCC mo desu pouvoir et pesi yo pouvoir. O lelo zali ningo zali o e commission orgueil o yo zana ngo lelo, c'est FCC. Mobutu a sali po na bino, FCC a sali po na bino. Eloko ni yo ko venger. Eloko ni yo ko venger. Nzambe azali juste. Tolala tolamuka. Rendez-vous le 30 juin na Kinshasa. Congolaises et Congolais. Nakanisi na yebisaki bino na message eleki et naza kosenga na bagade républicaine moto akosa bino te. Soki bino bagade républicaine bolobi bozali malamu, bozali basoda. Mosala ya garde républicaine ezali nini? Garde républicaine mosala na ezali kokengela chef de l'État na ba famille na ye na ba bien na ye. Mission na yo garde républicaine esuki wana. Soki olobiki amatisi lo salaire apesi yo ba avantage azui yango na fond na ye na maison civile. Mais azui yango na kati ya ministère ya défense te. Et puis soda ozali apolitique, ozali njaye lote pona ko bete la chef de l'État maboko te. Ozali soda ozui mission na kati ya armée ba détaché yo na garde républicaine pona ko kengela mokonzi na mwasi na ye na bana na ye na falibota na ye na ba bien na ye. Ozana mission moko déterminée. Police, force terrestre, force navale, ba para-commando, baza na même avantage ningi oza koloba wana mawa mingi. Lelo yo Tshisekedi baza ko négocier départ na ye à partir ya Togo. Il est accepté de rencontrer Joseph Kabila, général-major. Mais na kosenga na général-major kokutana na Tshisekedi te. Baza ko bongisa na Togo, na Kenya. Kokutana na Tshisekedi te.
Tshisekedi azoluka ba garantie ezalité. Ba pesi jusqu'à les 15 a quitté ville ya Kinshasa. Mais asengi na mindele basungaye bakutana na général major Joseph Kabila basolola. Bakosolola te. Tshisekedi avant les 15 bima kenda. Soko bimite okotika lisuko bana ville à Kinshasa te bako ligote yo et puis okozala humilié ba garde républicaine wana bazako kosa bakozala incapable ya ko défendre yo. Merci beaucoup. Peuple congolais, congolais et congolaises. Peuple congolais, botia citoyen Félix Tshisekedi Tshilombo na le passé. Nauti kolanda membre moko ya IDPS aza kofinga président ya Kenya uku Kenyatta. Mais ye aza ko défendre bakoro oyo ye azalaki témoin. Nazo tali sabino papier accord oyo Tshisekedi na président Kabila basinyaka. Et puis na koyebisa bino pourquoi division na bango lelo. Botala d'abord signature, so que ça signature à Tshisekedi te a poursuivre même na justice. Botala awa signature à Tshisekedi yango. Oyo signature ya Tshisekedi Tshilombo. Signature na ye oyo achaki na bakoro yango wana. Signature ya Tshisekedi yango. Oyo ezali signature ya Kabila Joseph. Oyo za signature na ye yango. Ba témoin bango wana les trois présidents. Ça c'est signature ya Tshisekedi, oyo ezali signature ya Kabila. Na bakoro basinyaki Tshisekedi a violé article numéro 3. Article numéro 3 elobi nini, elobi boye. Na 2023, famille politique ya Tshisekedi bako soutenir candidature ya FCC oyo ya famille politique ya Kabila. Na élection à 2023. Tshisekedi a violé l'accord Oyo et pesa qui est pouvoir. Na likolo comme on a bakomia accord pour la stabilité et la paix au Congo. Combien on a likolo wana na likolo. Combien on a likolo. Tshisekedi a violé l'accord Oyo. Elingi koloba nini? Guerre Oyo eza na Est. Na insécurité oza na Kinshasa. Na bato baza mécontent. Na bato bakufaki pendant période ya élection ya 2023. Nyonso tu wana ezali na responsable ya Tshisekedi Tshilombo. Bato tout bako kufa wana eza na responsabilité ya Tshisekedi Tshilombo. Soki Tshisekedi a respecté bakoro oyo mais guerre na Est ezate mais pendant la période ya élection bato bakufi te baliwa wana makamona surtout ndio moni document oyo ba traduire yango déjà na CPI. Tshilombo akozala arrêté. Tshilombo bakokanga ba bien na nyonso. Tshilombo bakokanga ba compte bancaire na nyonso parce que a violé bakor oyo. Bakor oyo esalemaki devant 3 présidents africains. Président ya Kenyatta ya Kenya azana droit ya kotali sa Tshisekedi ke ngai na yaki témoin na yebi masolo wana tika pouvoir. Ya mibale ezalaki président ya Égypte ya suki yaki Ramaphosa oyo ya Afrique du Sud.
bango nde bazalaki ba témoin. Bango bazalaki ba témoin ya accord oyo. Bango nde ba témoin. Merci beaucoup. Continuité à Masolo Nabiso ezali lobby. Il était gouverneur militaire du Nord Kivu, et quand la situation s'est empirée du côté de Mbambio et de Saké, il était obligé d'aller accompagner les commandants de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes qui étaient au front, qui stoppaient l'avancée de l'ennemi et qui l'ont fait reculer. Et c'est dans ces entrefaits que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui. Et lorsqu'il a été atteint, il y a ces gardes qui ont essayé de le secourir. Il y a un qui est tombé avec lui et deux autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux, dans les formations médicales spécialisées. Ça fait 818 jours depuis que la cité de Bunagana a été abandonnée par le régime. Cette cité est prise à titre symbolique, étant donné qu'à ce jour, il n'y a pas que la cité de Bunagana qui est abandonnée. 216 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. À quelle date le mandat avait commencé? Comment peut-on écourter un mandat? À cette question, je n'ai jamais eu de réponse. 774 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Kabund est au CPRK. 158 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du Congo, ne changez pas. De la demande d'Afrique. Et 6 ans et 60. Madame la Première ministre de la République. Ça vous... 6 ans et 60. Vous savez, il y a, je ne sais pas, je n'ai jamais coupé les émissions. Mais on m'a envoyé une des vidéos à laquelle vous êtes intervenu comme ça. Je ne sais pas si vous en avez vu aussi. Oui. Vous en avez vu? Oui. Vous avez vu les commentaires? Pourquoi vous voulez quoi? Avez-vous vu les commentaires? Mais ce sont vos gens qui vous aiment bien. 6 ans et 66 jours depuis que le régime nous a fait oublier les défilés d'indépendance. Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. Kivu Kasai Katanga tosangana, Congo Central Kinshasa tosangana, Equateur Bandundu tosangana, Moswina Mozangi biso nyonso. Ok, tozali awa na 9e rue industrielle na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki mwa baconflit moko ezali baya kodeguerpir bato. Alors na déguerpissement wana baya kosala mpona kobimisa bato wana nde baya kokuta baservice ya sécurité baya kokuta baeffet militaire na place wana ezalaki bongo mwa nombre moko makasi. yango wana service ya sécurité bazokontinue koapprofondir bainvestigation po toyeba eyaki ndenge nini epuis ebandaki kokende epai wapi nde problème eza ndenge ezalaki 209 ballon eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Po nde moto akoyebisa biso akomandaki yango na but nini epuis destination nango akomande yango aako po ekende wapi. On a pesi merci na service ya sécurité na biso et puis ozomona kaka ndenge nzambe azokamba mboka oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na kwasa ezalaki likambo ya déguerpissement nzambe asali ke toya komona tozomona bango bazosala mosala tozokanisaki bazosala mosala na bango na ndenge elongo bani. Alors bakondani bainvestigation ekontinue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka babalo alors bazoteka mpe na oyo ya bamilitaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
tenue des militaires de M23. Waouh! Et nous sommes à la 9e rue. Nous sommes à la 9e rue. Et je passe par là, par hasard. On me raconte ça. Je vous jure que ce sont des tenues pour de vrai. Tout ça, ça préparait quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous pouvez voir même le logo là-dessus. Hein. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Ozomona na nsima na sanza oyo elekaki akangaki un lot important ya bateni militaire na 9e rue. Lelo lokola baservice na biso ya sécurité mpe bazolala te bazokontinue bapoursuite wana lelo tokoki kokwea lisusu na depo mosusu oyo awa nde eza somo eza ebele kaka lolenge tokangaki kuna basorti nyonso tu yango bakonzi ya mboka napesi na merci na service ya sécurité na biso mpona mosala bazosala epuis nzambe azokamba bango mpona eza mpasi ndenge oyo bakuteli yango ozomona babalo eza ebele me bazwi wana badisimile yango me lokola bazokambama na nzambe bake kokundola yango kuna ezali ebele makasi nzambe asunga biso abatela epuis apesa bango makasi ya kosala mosala kitoko bazokontinue kosala yango parce que héritage toza nango kaka Kongo oyo tokoki kolinga jamais banguna baya bazwa baya kobotola biso mbuku oyo lokola eza héritage na biso yango nzambe azotambola na bango na kati ya fula ndenge wana depo monene me bake komona kameme makambo wana alors bapoursuite ezali kocontinue. Merci beaucoup. Ezanga te mosala chaîne eza molai mbano na bango ezali lokola déjà baservice ya sécurité ezali demepe ezali auditorie ezali bakoyeba nini bakosala bango baza kose retrouve bakangi bango na baindice militaire baza bato bakende osambisama na auditorat militaire. Merci beaucoup.